Bandeko mbote na bino tumesala kolanda ngai. Na vidéo oyo c'est regrettable que na sali 3 vidéos mais nyonso bebi. Alors na vidéo oyo bokolanda kindoki ya vis-à-vis oyo eleki na mboka ya Kananga. Eza scandale munene. Ya mibale bokoyoka promesse tenue et réalisée ya ndeko Félix Tshilombo na Mbandaka. Ngai tem tolobi yango mais bomona image. Ya misatu peut-être kolobila likambo ya Biselele na mama Denise. Na base na kota kuna trop te mais na omeka mwa mke kolobila yango. Alors bandeko, chers amis, pour ne retarder te total nano kindoki ya oezo leka na Kananga, mais avant tout botala niveau na mboka komi voilà. Allo bandeko, d'après bino mwana oyo akozala ba âge nini. Na moni ka kozala na moins de 4 ans. Mais nzaleleki il se retrouve seul na boîte de nuit. Azakomela. Balobi, on cherche le père de cet enfant parce que l'enfant se retrouve seul mais il est tenté de boire, de prendre sa bière. Kindokena bandenge bele bandeko ngai. Mwana wana azomela bière yazoka sa vitalo. Alors comme à un moment donné abano seka toko kweya akilo ba tamponner. Donc mboka na biso batu bana ya moins de 5 ans babani ko yeba nzaleza nini. À notre époque il y a te ba nzalate. Mais na rien à faire voir na batu belé. Pasi sur komi boye eza seulement Tshilombo te 32 ans ya Mobutu et biso na merde 18 ans ya Kabila et biso na merde bakozo ya Tshisekedi likola sala te babiale tozoye akosala biso boye et pas imboke komi soko koza congolais solo et puis se passe na uti ko répondre caméré na ba biloko na mimi balé oya lobi mais vidéo ngo baby et puis na lebi na ko bandela ngote pour caméra ozo batu bazoba na ba kambo oya lobi l'hypocrisie double face mais na za ta ko lubango awate yango pya foza la bande vidéo na ngone na salaki wana mais na ebité so na bomi yango to na biloko so kei na ebité bo oyo lukwana na opena bomi yango mais loko nango lukwana na ba image nango lukwana na bomi yango na nte ya wana préféré na zongi nango le plus rapidement possible les deux autres na osala yango te et voilà bon total la sikoyo kindoki ya oyo leki na Kananga total. Simba ki deja babaluki ba ndeke na simba ka bango ti na
Le très fort policier est là. Voilà. Il faut que papa. Il faut que vraiment nos autorités. Allo bandeko nabanzi boyoki ndenge policier wana asali ba déclaration na ye ndenge alobi ke ye akangaki bango alingai aboma bango, mais à la surprise générale atala boye bakomi bakorbo baza bandoki mibale mwasi na mobali. Bandeko nanga oyo eza niveau nini ya kindoki, niveau ya ndenge nini na oki kama makelele wana na ebite suki makelele bena utapa nanga to eza makelele oyo eza ya kuna. Niveau nini ya sorcellerie oyo totala nano le musu makelele ko dimine. Voilà. Voilà, bandeko na bandi bolandi ba déclaration nyonso ndenge leki c'est quel degré à sorcellerie. Donc bokeba so bolana na muluba zala vigilant na beto na ba 3 heures la muka tala so zawana to zawana te na ba 3 heures ko la muka tala so zawana to zawana te. Omunindo kibelela bakorbo mo wana ko menacer bandiminanga bakorbo na kimisa bango siko lelo boyebi ke ba prik bakorbo bo bana ko mona bana ko menacer bino bazaki na ba batu ngana yebisa bino ke bazaki bakorbo te bazaka batu o ngana lobaka suka nango ekokisamaka bomoni bango siko bazalaki batu bango na policier wana bazalaki batu bango na policier wana
abina boso bosali faux para obeta bino masasi bofanda tango bafandi bazalaki bato mwasi na mobali tango bafandi bakuba nani bakuba kurubo c'est grave na kananga moto ezopela kuna mais kananga na mbujimai baza ndenge moko baza bana ta moko kananga na mbujimai baza ndenge moko ndoki ya kananga azani peka ndoki ya mbujimai ndenge awuta kuna awuta na kananga awoka utambola na eti na mbujimai akutana na bakamara na ye ale azongi sikoyo na kananga pa bakutana na policier oyo ya bana bino bandeko bino ba musubo bika parce que boya na poto ndoki sobo za na ye pembeni na stango za musika ya ndenge moko te ya mwana sobo za musika il faut luka bato yo tambola na bango ayeba moko kaka ba esili oleya utaka musika kuna siko camarade oboza na ye pembeni ye muto banosala biloko nyonso faut boye ba boza vigilant ne restez pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Tala. Et lorsque vous êtes attaqué par un sorcier, ce n'est pas un sorcier qui vous attaque. C'est tout un réseau de sorciers qui est derrière toi. Ndokimo ko azana makasa ko bomayote. Yolo bakawata tale na ngawana ono ko ngawana na sima na ye mulongo oyiza ko menasaka yo. Sorcier dans makasi te. Mena sima na ye c'est tout un réseau ya sorcier o bazawa wana pona ko puye pona ko bundisa yo okufa kaka. Okufa kaka. Allo bandeko sans plus tarder na relax sabino batu ya mbandaka ndenge bazo sepela na minda parce que vous le savez vous tous que il y a eu des promesses qui ont été faites par Félix Tshilombo a prometaki bango. Il semblerait que parmi les promesses naye, moko yango. Alors, j'ai aussi des amis Balouba qui m'ont envoyé cette image. Balobi, la qui s'appelle Makamamala Mokonze, tika qui tribaliste. Naïb Sendeko, je ne suis pas tribaliste. Ce n'est pas le fait de dire la vérité que je vous déteste, non. Loin de là. Nous avons détesté Binoté. Mais je suis congolais à 100%. Nous avons la vérité, on a la mona. Nous avons kalate, mais tout le monde a une image. Kwanzia leo tunalanse guerre entre Shia UDPS na ensemble. Leo atupende kuona tena sura ya Moize, atupende kuona drapo ya Moize, atupende kuona siashi ya ensemble. Machipisha tunaanza tuneka mweta dese. Shia machipisha ni UDPS kuria. Tafuta kwa kwenda kufanya kumaisha politiki ya Bili albumbashi yote mujima. Bili albumbashi yote mujima tunalanse campagne contre Moïse Katumbi. Shia UDPS tunakuwa opposition. Tunakuwa ba opposant nini na Moïse. Kuanzia leo tuone mtu na sura ya Moïse ni kumuua. Kuona mtu na sura ya Moïse ni kumkumbalisha tena utaraba wewe Moïse. Tunachoma. Tunapenda kuona nguvu yako wewe.
Wewe utaonesha opposition ile unasemaka Moise. Unataka kufanya opposition. Wewe Moise, wewe unataka kufanya opposition. Shie ba peuple congolais tunasema na ba peuple lushwa. Tunasema Lubumbashi. Voilà. Alors, image ya Mbandaka Yangoyo. Mais, non, tocha image on a bon ya Fortina Bile Sebiselele. Botala Yango après. Voilà. Théogramme ce soir. Et commis des trop, non, tout le monde a les modèle à beauté. Kala na kisasa tobaki oyoka soko zumuta oyeko zanda ko bautuno oze colonie solo biko za mububa baboyi. Biso ne comprenait pas comme ce poto akibana qu'est-ce qui se passait. Mais là nous avons compris que c'est un peuple problématique. Soyez boza 100% na bino 80% baza peuple moko problématique, baza peuple moko boya ya bandoki. Famille qui sont des os à quelle est la parquet micolonien, son amour à la bino gaël, ce qui a fardé, c'est ce qui a moura, ce qui a nini, abomé di bango à la bango. Bah, criminel, bah, tu peux kanga dernièrement à Kikwiti. 80% la loupa. Na Kinshasa, tu vois, quand sur témoignage, il y a un garçon qui va mener sur une amboka nini, on a torturé, il peut y avoir torturé, il y a quelqu'un qui vient qui dit non, on a moni combo la rosa moulouba lukwanga, alors on a osana kimisao. Encore un moulouba. Aujourd'hui, à Lubumbashi, c'est qu'ils font tous ces tralalala, les balouba. Les motards à Kinshasa enlever les gens. Kobo Mabatu, Kosala, toutes les mauvaises choses. Nasuka na mba suivo kontipe à Kagame ba pesibino. Pona nini, pobo yabo silisa Congo, pobo yabo memela biso, okra suka ya ba désordre. Tolo bate, to karamino ressort, tolo bibo memiso na rangé ya ba tribaliste. Or, ba tribaliste numéro 0 et un bino. Boligny Moutako sur la terre, Boligny Moutalo Baté, Boligny Moutako revendiquer le côté. Parce que vous êtes, je sais pas moi quoi, un peuple extraordinaire, un peuple à qui on ne peut rien dire. Bino Mora supérieur, il y a école Moussous. Bino Mora spécial que les Kabat Moussous. Mais malheureusement, comme Dieu c'est le Dieu de l'humilité, comme Dieu c'est le Dieu des gens, Bino Mora papier hygiénique, il vous a toujours confondu. T'as là, il y a la facilité n'a pas été, mais t'as la débandade. T'as la scandale. Que vous, il y a mon bibelobi, l'orgueil précède la chute. Mais l'autre aussi témoignage vivant quand la bino balouba. Il y a un moment où on en a marre. Bino mon contact est mais pas dans la bino, il y a un chèque, il y a un délinquant, il y a un criminel, vous pouvez les rééduquer, vous pouvez leur parler, pas dans la binote. On finit ça, bino, respect. Vous ne pouvez pas parler à vos putain des enfants, il y a un délinquant, il y a un bandit, il y a un criminel, il y a un bino, il y a un bon mari, il y a un chèque, il y a un mitou, il y a même des dames, il y a un bon bino qui sortent, tu sors de format criminel à tout dans la bande, pour ma batou. Hein? Bon, ça se race, il y a peuple fou. Quelle race, il y a peuple boali? Batou, balo, baté, sur la lobby, il y a la civilisation, il y a une finger race de vipère. Bandeko, bon, à lobby, puis à Zanakanda, voilà. Imagine que on va passer à moi, je vais vidéo exate pour se botter les pédamos à mingi. Mais bandeko, au peut bâtir n'enga na lekisa yango, tout à l'heure oyo ya ndenge baluba bazo ndenge bangala bazo sepela kuna pona papa mbote ha mbote papa santé normal santé kemi tout le monde aura tout sepela la présence no fa ucho pa mo bona ba ba wo ebele bo na wita kana mbanga mandeke ngeza na Congo Central na Congo Central so uzi kimpese ali uzoke na mndela matendo kwa mina kisonga mndela wana yango abia kambanda mandeke ubota mina mboka wana tena bota mi kuna tengana zana ngakino na zakino bon c'est ko ibi bena kini bien Kinshasa na hivi ngonyos ufanya kwa mini ni ngai na bota mi na kwa mina force na fox ya okay Kinshasa ngeza na kwa mene kwa mini pe poso yo kwa ngombe ka Kinshasa zana 7 commune 7 commune
Ah, tokotanga ta moko ta 5. nayebi nyonso seti nayebi yango liboso eza nini mpe komina forest ya mibale komina liberté komina changu komina 24 komina grand hotel komina prison makala na komina picnic komina picnic yango ya bato bon alors bato mbandaka toke mageda tambandaka ngoyo mimi bozo tambandaka kura ngoyo tuina mbandaka dadilo tange tala veni mushangoyo kura kitoko yangoyo natemi na kwa veni tumbana mushi amani mbandaka aveni mushi edu kura mbandaka ngoyo natemi na kwe ya veni tumbana mushi tala yangoyo boti yango na stati ya biso abana ekanga tala mbandaka ngoyo naye na mbandaka na kpa ntumba na mushi yangoyo naye kofume tala mbandaka o tango tokolaki tozwi kura dadi lotange tala ngoyo magiada aveni mushi ta lopango ya bino yangoyo lopango yaki bino yangoyo tuina mbandaka o aveni ntumba yangoyo kota biso nde molili alo bandeko na banzi image eza bien te me bomoni yango bino nyonso ke mbandaka ezwi courant epuis ngai te moto nazoloba yango eza ba oyo baza kuna na mbandaka so bamongo so bangala bango moto azoloba ke mbandaka ezwi courant basepeli Mobutu 32 ans de pouvoir atiaki courant na mbandaka te c'est grave donc mbandaka bozwi courant grâce na Chilombo nayebi te soki bokeci koloba so nini mpona baluba parce que balakisi eke mpona biso totie courant donc bozala mpenza na mino bozala mpenza na minoko ya koloba bon ngai moi on me traite toujours de tribaliste les baluba balingi ngai te mais moi j'ai mes frères baluba soki ngai nalobi vérité ah vous êtes tribaliste mwana mwasi oyo yauti koleka batinila nga babilakisa mpe ye aza tribaliste te sauf pasteur ya mokongo moto aza tribaliste mais non je ne le suis pas j'ai mes frères baluba mais je suis obligé de dire la vérité bato batindeli nga eloko babi toyebi nga kolekisa mo te elekisa tribaliste soki chef d'état azosala yo lobaka te soki osala mabe yo lobi yango nalekisi bomoni bato mbandaka nde bazoloba mageda tambandaka ngoyo mimi bozo tambandaka kura ngoyo tuina mbandaka dadi lotange tala veni mushangoyo kura kitoko yangoyo alors dadi lotange soki dadi lotange soki longange bazoyebisa yo ke mbandaka yango oyo voilà avenue Bougie avenue Bougie ezwi courant voilà lelo tozali le 17 janvier 2023. Je fais rapidement cette vidéo pour kokebisa Maman Marthe na mwana na ye Christian, notre fils. Problème ezali, problème ya Denise Nyakero na Philippe na Biselele Fortuna oyo bakangi. C'est vrai, Biselele a sali
makambo mosusu oyo peuple congolais ayebi ya koloba makambo na bango ndenge bakendaki koteka biso. Mais problème munene oyo mama Marthe na mwana na ye Tshilombo baza kobombela biso ezali ke Biselele azali mobali ya Denise Nyakero. Basala makambo ebele na Denise Biselele na Denise Nyakero. Donc réunion munene salamaki epa ya mama Marthe kuna. Yo Christian oyebi olingaki okende kopanza biloko ya Denise na ndako. Vous devez protéger Félix Tshilombo. Mama Marthe, vous devez protéger Félix Tshilombo. Bolungula Denise Nyakero, ndenge bolunguli Biselele, bolungula pe Denise Nyakero na ndako ya Tshilombo. Tolingi te Tshilombo aye kukufa, ngai naza tata ya Tshilombo. Politique ezali problème mususu. Awo tuza ko makambo ya famille. Tshilombo akendaki na mbujimai, bolobaki akeko kaka kotala ka biloko na nini. Akende kotala ba chef coutumier kuna po bakende kosolola makambo ya kindumba ya Denise Nyakero na Biselele Fortuna. Kaka Biselele Fortuna yo sina Nyakero nde bato bakangisa beya François po batika Tshilombo polele. Kaka bato mibale oyo nde bato babuma le Camerounais qui était patron ya banque Freelance Bank oyo na Kinshasa. Kaka bato mibale wana. Kaka bato oyo nde babuma famille Mobimba ya Etienne Tshisekedi oyo bazaki na maison civile na bande konsusu bazaki na présidence kone ya Baluba. Mais jusqu'à quand nous allons accepter des bêtises comme ça? Ces gens ici ont ridiculisé François pieds nus à l'année. Kaka Denise Nyakero na Biselele mobali na ye oyo. Sikoyo bino olie bo panza mwasi oyo bubwaka ye libanda boza ko protéger ye po bo Tshilombo Félix. Mama Marthe naza ko m'adresser na yo na Christian aza mukolo. Bolungula Denise Nyakero na ndako mwana Tshisekedi doit vivre. Makambo na biso ya politique etali biso. Mais oyo ya kokenda na mobali boy na ndako ya président de la République to boy. Makambo oyo ndenge naza koloba oyo ezali problème très sérieux. Tshilombo akendaki na mbujimai na ba chef coutumier kuna balobaki makambo oyo. Sikoyo lokola bwino bolingi te Denise abima na ndako. Mais Denise anyokola mwasi ya Tshilombo na bana oyo ya biso ya ndeko na biso ya Congo. Ye mwana ya Batusi aya konyokola mwasi ya Tshilombo na bana ya Tshilombo. Tshilombo aujourd'hui n'est pas capable même de payer nourriture ya bana na ye à cause ya mwasi ya kindumba oyo ya Denise Nyakero. Sikoyo bomoni makambo na zai ko yebisa bino. Bosalaki ba réunion kuna na limite na ndako mama Marthe pona kindumba ya Denise Nyakero na Biselele. Lelo Denise aza ko panza ba Congolais nyonso baza pembeni ya Tshilombo. Mais pouvoir nini boza ko kende wapi na pouvoir oyo ya mwana mwasi oyo. Lukona na lobi boye. Na yo Christian sala kaka ndenge olobaki wana koza ko kende ko lumbula biloko na ye na ndako ya Tshilombo. Yo tata oyo zali na maison civile tata leki ya Tshilombo. Tika de nani Christian sauver ndeko na ye. Donc ngai daza tata na ye le grand patriarche de Londres professeur Julien Tchakuda Tshisekedi wa Mulumba est parti, Tshisekedi wa Mulumba est vivant. Ngai naza Tshisekedi wa Mulumba. Parce que Tshisekedi n'acceptera jamais une bêtise comme ça. Maman Marthe, yoza mama ya Félix Tshilombo. Si c'est un problème, il y a Denise Nyakero. Ko vendre na ndako, ko crier, tu ne vas pas résoudre ça. Vous devez trouver la solution. Bobi misamwasi oyo ba aventure ya Roma oyo boza kosala public kosimba na maboko yo Tshilombo tika makambo za kosala wana okukufa pamba. Bimisa Denise Nyakero na ndako na yo. Vous avez besoin de quelle preuve encore? Vous en avez pas preuve nyonso ya Biselele na Denise Nyakero. Sans compter ba mibali mususu. Je pense que j'ai tout dit. Parce que bino lokola bolingite kosolola en famille, il faut toyebisa bino na place publique.
Ils avaient pas problème, il y a Congo, il faut te sauver Mboka, il y a Congo. Parce que yo, vous président Mboka. Makambo, nous avons commandé des sérieux. Bissel est l'OPC et tout. Mais Bissel est la Moutou Kagame. Aza Moutou Kagame. Les lots, moni clair. Makambo abimission, est-ce que c'est normal? Mais sans compter que Aza Koubimana Mwasi na yo. Et yo yebi yango. Pe bosolo laki yango na limité na ndako na maman Marthe. Na famille Mobimba. Mais boza kozela nini? Chilomba kufa. Donc j'attends ceux qui bo si les problèmes oyote na kozonga les sous. Papa Tchakodia à Londres, le grand patriarche de Londres. Merci. Bon ben bandeko nambanzi boyoki onyoso patriarche ya lobby concernant Biselele Denise Niakero et Félix. Et moi, en tant que pasteur, je n'ai pas de commentaires à faire là où je n'ai pas de preuves. Mais, dans l'exibinokaka, nous avons yaza muluba azolo bayango, il fallait quand même bomona. Bobe bandeko, na banzi bomoni na l'exibino kindumba, pardon, oizoleka na scandale na kananga, sorcellerie busaganate. Na l'exibino promesse tenue ya Félix Tshilombo Koura koti na bandaka na bandi siko bo Zélande université ninga prometaki lokola a prometaki bisino dans l'ensemble moko se bimi je pense que mususupe e kozala bobe bande kunanga vraiment je suis très fatigué nazo kota siko na bureau kuna pona osala makamu ya nzambe na tikibino na saki ba vidéo mi balé mais ça bien te na pomi en haut. Donc je ne pense pas qu'il nous sera mon lobby samedi. Nous sera mon abanzi lundi ou bien mardi. Merci beaucoup. Nous n'avons pas mon labino.